Vraiment, Lumbukiaki Kena, parce que association, il faut ici, Mimkumi ya Evo, Mulumputuvo, sécurité de taille antika, Nanga, comment Mosi, c'est la Yami, qui bénit. Et aujourd'hui, la joie est tellement immense. Formation, à l'occasion, il y a Lumbukina. Il y a Congo. C'est Dama Imuna. C'est Dama Kaka parce que Benoma Bimbuka, à partir de Bimbuka, Sombokolo, Yantikilanga Puna. Belles initiatives, Zazi, Mwana, Timanavo, Bana Benaye 100 francs, 200 francs, Biza Batatamana Kulu. Wunukiaki tunayanti kantete mwa programme na yeto Wafunukiaki. Après nous sambulusi kavana micro kwa mama présidente pasifo kavana isto si twavana diaka mpova kwa mfumu ya vata yetu itata cordon wena yetu kintwadi. Mama Salasani oye! Association Maman Salasani Oye! 14e anniversaire Oye! Si beaucoup, tu es tilomba kwa mama. Nzambi sedieto, nge mfumu azintangu, mulokula eki, meni kutuvana ntangu yai Evo Lumbukiaki kikavingi dingi muntatu munu. Imudia umfumu tufitika kakutonda muzola kwena yaku. Kondwa kwa ngeyenga katulendi nungako. Kanti kintuadi yengeye butokele kunatanga ntangu za zonso no mulusambu no mfumu utunungisa. Mpeleko katulueki na dede bonso mukufetika dila nkembo wango kanti. Munembo yezola kwa kunge utunungisi. Imudia umfumu babonso no batameni boki disa. Kana vode pre ou de loin. Ngeye buwezi kubanata. Mfumu bika wadiata ya ukintuwadi mpasi voto yanga la lava kimosi. Imudiode mfumu ntono no yankembo ewu. Tuweti yeye kulava moko maku. Mbani sunu ya kumukumbu wa seye mwana empeve logo tulombe lebo. Amen. Amen. Budidia kamaboko muyangirika kumweto tivo ka utuvana ova remerciement à l'occasion il y a 14e anniversaire il y a association Maman Salasani. Mama oye! Oye! Salasani oye! Oye! Salasani oye! Wabu, tutala kuntuala eku, tutakulutambika cordon dieto dia cité ya Lukala. Muntama toka kubaboki dilanga vo chef de kata cordon je vous en prie pour ba mama bakuzaya kabakuzeko. Etambuzanye! Etambwe! Etambwe! Wow! Kibanga ngata Tanzania. Katudiata kidiati ko. Alors, munyojo tubongele sitaka tunema pasteur metu mamole bizisanga na yebeto kintuadi. Papa pasteur Jacques Mandui di prière de vous lever. Etambuzawe. Etambwe. Etambwe. Merci. Groupe kiachi kituadi swanga kwa mama Astrid Nzebo Nzumba. Mama Astrid Nzebo yandi kwa ndi fondatrice yandi peyi president. Mama president tiele makidimana nkangu wa kumona. Maboko maboko maboko. Zamba poni okalela ye nanzoto otema na emobimba zamba poni yo. Amen amen.
Mama Silian Bonkatu mono betulendi tiata mono mosiko. Una yezi molo mbolo zani. Vice Mama secrétaire adjoint Mama pasteur. Papa nti fraisi. Ba mama di kubatunga ngapata ko. Bakendi kubatunga ngapata ko. Tuabaka batande kumana tuwadi sana. Kalichuka mnachuka Adamu kazinga yani moto à part comité protocole. Tous les protocoles, nous sommes ya mama Tarasani Evra okake seti. En tout cas, bakenso kabatunga nga komemi beto nanga beto tulingatunga. Vos moyens una kwa ndiye possibilité. Puisque bakenso betadiata bauye bau pendant 14 ans kan kinduko, kan zonzako. Donc vraiment nous sommes des femmes compétentes. Mais peut-être qu'il nous manque des moyens, des soutiens, qui nous manque à tout le monde. Merci. Merci Tubuladia. Kiese kia yingi. Kutubaka ngatia ukia ngofo. Kumanu pangu papa Simon Zebo yenda kile makile kangu wa kumona. Tukubatondo matondo ye matondo lyaka parce que unukia sabala mambo mamingi makala ngabeli kwa bonto makuba kuba zoele kwenda mais batambo didi mkuta sa répondre invitation ya beto ba ujaka matondo ye matondo ensambu sawe Esambwe. Merci. Tata Cordon Pasipo Kaluta Kuntwala Mukako Matata maman Mbote chez nous. Merci beaucoup. Puis c'est la fête Beno Yebeto. Mono Kumbwami Nzuzi Boulufila Loi Bwende. Territoire de Luozi, secteur de Mbanzangoyo, village Nemba. Nemba. Kasi Butuna Vava, mon territoire ya Mbanzangungu. Le territoire de Mbanzangungu est le territoire mère. Au Ezotala, 3 territoire ya Mbanzangungu, territoire de Songololo, territoire ya Luozi. Tuna Congo central. Congo central est dirigé par son excellence monsieur le gouverneur. Grâce Bilolo, tuna vice-gouverneur. Vous le tenez Zaya Mukumbu ya Papa Prospere Ikela Tambila. Yandi wana mwana wa Beno kuna Lukala butugidi va vataliadi kurigive va vataliadi. Donc petit kulutondila babwingi watula ngayandi mulu sakumunu mulu sambulu parce que munzila zandi mulu sambulu leno nzila zina zibula zinzila. Vraiment un grand merci mukuza kuta ya Beno yebeto mukulu mona kelema kindwadi ye mama présidente ya jeunesse ya Lukala. Mama présidente ya jeunesse ya Lukala nzanda bakiselo ya koleka. Salomo asenga ki biloko mibale. Ngana senge liyo biloko mibale sagesse et intelligence evanda katina yo. Botala jeunesse na yete. Makambo azosala na mboka ya Lukala peut-être sobo yibité disonde l'état to yebi. Mboka ya Lukala soki ezoko évoluer na makambo bele c'est parce que tous alliés en collaboration en synergie katina bango. Parce que jeunesse ezali pona kotombola ekolo na biso. Ba mama mokolo oyo ezali mokolo moko spécial pour bino. Soki to disposer tango oyo ezali pona pambati metuye pona ko mona koyoka ezali différent ya komona na misi. Merci beaucoup na organisation na bino. Na kosenga na bino na kati ya Lukala soki Lukala nyoso ezali na ba initiative ndiko la bino Lukala la biso to kende liposo. Na kosenga na ba quartier nyoso oyo ezala partager. Ndenge bo bandeli boye ezali
liboso te pesima te me na kopesengela bino prospérité avancement ekende liboso botya mbongo liboso te na liboso na tondeli bino botya mbongo liboso te botala baprestige te me botala oyo ekocultive mboka ya lokala oyo ekocultive mboka na biso ya Congo. Merci beaucoup. Nazo profiter pe kopesa bino merci. Merci on nazo pesa bino. C'est au nom ya monsieur l'administrateur du territoire ya Mbazangungu. C'est au nom de son excellence monsieur le gouverneur et le vice-gouverneur parce que nazali représentant na bango na kati ya lokala. Ndenge toye komona bino tokotika bino te toko associer bino toko accompagner bino na nyoso o nyoso akoya pona koya ko bebisa association oyo leta ko chambisu kati na ye o nyoso akoya pona ko tombola association oyo Nzambe pe akomona bolamu na ye yango na tondi bino na sengi bino ba mama bino nde opesa biso message na ngai ya liboso ezali boye bandako na biso etondami na ba cas de criminalité ba petit de le cas ba kolona ba tondami ndenge to tondami awa na ba conseil otozwaka lidi ke la vana tombama pona konseya bana na biso na bandako parce que éducation ebandaka na ndako mama papa na mama soki bateyi bana na bango na éducation que mwana wana akokeli poso ya kozala mwana moko ya bwanya akozala un enfant exemplaire naleki jeunesse na spécialité soki natelemi liboso na bino parce que nalalaki conseil ya mama na ngai lelo oyo soki lelo kuluna ezali korenye c'est parce que bino merci beaucoup na nzela na bino boteya mpe bana na bino ezali déjà na moment ya koexécuter misala na biso zando na biso ezali kotunga makona. J'espère que bino ba mama bozo spectuler ba message oyo ezali ya mabe zando ezotonga bazo teka zando ezotika mate zando ekoteka masoki mukolo oyo ba travaux se kosila me banzela na biso ba mama lelo bombe masango oyo na bandako zilu asilaki cahier de charge na cahier de charge na ye oyo asilaki biso pe na mama oyo atelemi liboso na ngai na collaboration na ye baza na sima bazo bayebi société civile notabilité bazali batubu bazali ko accompagner œuvre ya mboka ya lokala pe ba initiative ya mboka ndenge ezali wana ba travaux na yaki ko lancer ba coup d'envoi pona ko banda misala ya banzela bango bayebisinga to bana na avenir du marché ngana lobi jamais ça ne peut pas marcher. Tokende ko banla na avenir ya Sebiko. Tokende na ngoti to banko na biso ko bazana ba cimetière. Bon fêter la kimia. Biso tozali na ba préoccupation. Peut-être ko mona to ko tilema. Kokende na biso ezali libela te, mais kokende na biso lisu na biso etikali awa. Mato na biso pe etikali awa. Bon fêter na kimia. Nzambe apambola bino. Tant oyo bo disposer ezali ta ya pambati ezali ta moko très cher pour la bino moko na moko akozwa bénédiction akozwa li pambole na ye pe pour soutenir mama papa Nzebo un grand merci ndaku oyo ya baka bapaya ezalaka ndako li pamboli eyeli na biso na lupango oyo pour bino bénédiction pour pesi bino prospérité Topesibino ba chance ni se fonga makati na esika oyo. Toyebike mokili eselema na maloba. Maloba na ngai oya koboya ngo. Merci tikabo fete malamu, bozonga malamu, Nzambe accompagner moko na moko. Merci Tobeti ici sur Maboko. Merci. Monsieur les coordonnateurs, nous voudrons vous remercier pour votre mot. Et présentement, petit Bokila, maman Astrid, Kizaka Tuvana historique ya association. Bouya Yantikila, Uka Lumbukiantete, Nate Wunukiaki. Maman Astrid.
bote na kombo na Yesu. Bandeko na nga ide oyo ya kosala groupe oyo ebandi awa te. Nazalaka moko mutaba ide. Na Kinshasa, talaka Kinshasa ndenge ezalaka. Na vanda na Kinshasa na étudier milliers kozalaki na banda komona soki bato bakufeli baliaka te. Ndenge oyaki soko obongisaki te antuka kozonga nzala. Na vanda ta mulai na ye koresone nga lobi Nzambe pesa nga ide na kokosunga mabota oyo bautaka musika mpo ya kosiste baninga na matanga. Ntango nazwi likanisi wana nazwaka kelike mama tobanda kotambola 3 aveni. Soki totamboli tokongoli fufu tokongoli masango tokongoli mbongo. Ntango tokoya tosangisi yango place moko tosombi biloko tosombi pondu tosombi poisson tolambi banzungu nyonso ndenge tokolambela tokolongola eloko te toke kotika na libota wana bakufeli. Esalamaka bongo ta mulai ti tovandaki mobali nanga baye komite na toye Kisantu. Atuka na Kisantu na étudier millier wana akoka kozwa ide wana te. Tovanda na Kisantu pendant 7 ans. Ide wana etikala koya te. Toye pe na Lukala tovanda 7 ans. Atuka na za kotambolaka na raisonnement. Ngalo na loba na Nzambe ngalo Nzambe pesa nga ide wana ona uta na ngokini. Tango tolonga na ponto banda ofutela toye kokota awa. Un moment donné libota moko ekufelaka. Esprit Nzambe lobi la telema. Ba ideo na pesa yo antuka fugwama. Antuka na yoka soni te ba mama. Na banda kotambula bato bato banda na bango bayebi. Na banda kotambula na veni moko ngamoko. Na travailler pendant 5 ans. Na kongola kambongo ngamoko. Tie kokoma tobomisi 7e année. Tokuta na chef du quartier lobi mama ideo zanango ida malamu. Comme ça, si c'est comme ça, vendre ça, maman place nangai, pose ba idée, boko bopona, comité. Comme ça, bo bana musala, yope opema, bozo ba doa no bokongula. Mais ti to sala nde mwana ntuka ba mama na lemba kate. Na sala ki ko tambula ka ngamoko. Musuna ko kipela na mutute, so ika mutakufi, na bandi ko tambula. Tina sala nde mwana na tambula tura liboso, na kongola ka 10 000 francs. Na kena libota wana na memi 3 mama toke ko présenter mbongo wana. En tout cas papa na pesa ka biso merci makasi. Alobi mama ide ozana ngo kotika te. Continue na ide oyo. Etika na kana ebembete même mariage banda ko salela kalikambo oyo. To sala kande na vie wana encourage kanga to pesa nga makasi. Na ide wana pesa nga tuke revolta kanga ngai. Na levi na bovanda lisute siko photo sala makamba. Topona comité na ngai tozobaza ao bamusuba déplacer to sala comité ndenge tozo travailler pendant 14 ans wana bandeko na ngai mabako ezali soko sana motema te okoko ko avancer te mengane nza basalanga natala kama baku te na kipaka pe mutu te na kipaka pe lisolo mutu te kaka ndenge nzamba pesa nga likanisi wana natambula kana ide wana. Ya wana bosoma na association ezotelema. Malgré bazoko combattre biso mais nzamba nga na bele la ta onyoso na nzamba mantwidi. Ona tiaka mabolongo na se. Na tika kali groupe na maboko ya nzambe. Ezalaka ya nzoto te. Ezala batu musoko ya boye na nzoto bundisa na tuka moyo longa ngeza te parce que nazalaka ya nzambe. Etole wana nzamba tianga hii ya wana linga kotika te. Ofinga te na zakuna te. Mais ti to sala boye Nzambe kaka mto sali ngolu pote to kokoma na mukula lelo. Anniversaire lokola ezalaki na makanisa Nzambe te to bo ko avancer te. Ezalaki mama moko boye Nzambe ke ko toucher ye. Ayebisi ye boye lobi yebisa na nkangu bo sala anniversaire. Comme ça bo soma bilamba uniforme mususu bo sala anniversaire na bino. Si to yaki ko annoncer makambo nyonso na mama nyonso azwaki yango na considération. Tito komi boye ba mama nyonso ndenge bomoni bango boye Nzambe azosala oyo tosala wa izaba papa te biso moko na organisation ya biso moko ba mama ya wana bozomona lingombo ezokende liboso lingombo Nzambe azana kati pe
tokoba tambasili kosala mine malgré mikakato ezalaki tomitungisaki mingi tokobandela wapi tokosukisa wapi me nzambe tobelelaka lea nyonso aza nzambe elonga alongisi biso na mokolo lelo yango biso tozali kofete anniversaire na biso oyo elonga te. Merci tobeteli ye lisusu maboko. Dit na vie na biso photo salaga effort bisika tozali to apportaka un petit plus olongwe ara lukala okomi place mususu o initier yango ekozala bien. Merci beaucoup vraiment pour ces initiatives. Sikoyo tozobenga responsable ya protocole peut-être soki bakodi kozala na mo.